Donc voilà, ndenge na lobaki na bino ba internet na biso. Donc voilà, on a tout près vers l'ambassade des États-Unis. De bomoni bongo ba Congo mani ba stiliki ba tepena moto ya makasi, ba tepena moto ba ekotika memo na bango me ba comprendre ba moni bongo ba police ba ko beta bango gaz. Faut attaquer États-Unis. Et puis vous êtes au partout. Donc voilà, bien besoin de kuna donc voilà, tous les 30 jours, ils appellent au Kangama Awa. 30 jours, les États-Unis d'Amérique, France, Angleterre, Grande-Bretagne, basés en complicité, le massacre dans la RDC. Il y a une population congolaise qu'on se prendre en charge. Dans le but que toi, c'est toi, c'est le moment de dégager. Parce que nous sommes un État souverain. Batutu bazo soutenir Rwanda, tous les ambassades na bango à partir à lelo. Tozo tambola moko bodeka. Non. Bonjour, bonsoir, trop cher internet. En tout cas, un grand merci à vous. Abonnez à la chaîne si vous avez la chaîne la vidéo il y a ce podcast qui est un grand merci à vous pour s'abonner toujours. Un grand merci à vous pour faire ce conseil, pour bien partout dans le monde entier pour avoir conseil, partager, liker. En tout cas, un grand merci à vous. Internet, vous continuez toujours pour s'abonner. La chaîne il y a ce podcast, la chaîne il y a et puis il y a Banamboka, donc Karandenge Zalaka, dit ah on est macamba, est-ce que vous avez des informations vraies? Chaîne les Akara Moko, donc chaîne les Akara Moko, et il y a ce podcast, ah on est vraiment macamba, Karandenge Zalaka. Voilà, très cher internet, il y a chaîne Bino Bolinga Makasi, il y a ce podcast, voilà l'autre qui dit ah précisément Nakitambo, donc Nakitambo, tout dans la place. Et rond-point Kitambo Karandenge Zalaka, tout sur la forme Makambango, tout ça, peine à Kanda au Saralate, tout ça, c'est monté, tout ça, peine à méchant. En plus, sinon, on appelle ici sur Karandenge Zalaka, pour comprendre, tout ça, peine à Kanda, tout ça, peine à Mawa, Bandego, na biso bazo kufa na Est. Tout le temps, à tout moment, Zalaka Makambo Est, Kara Est. Bandeko na biso bazo kufa toke na Masisi toke na Ruchuru toke na bakati wana batu bazoda bana fale batanga ba classe jeunesse eza venir ya lobby loba comme ministre loba comme président de la République loba cause à la sénateur à cause ya massacre. Bana bavai na bandako ba otanga susu kelasi. Bana bavai ba parents batiki bana na bango. Bana bakomi orphelin. Bana batikali. Tout ça, c'est la cause du massacre. Oh bah on est balosa la biso na Est kuna ba ndeko na biso tout le temps kaka bango kaka bakenda. C'est regrettable. Pourquoi toujours notre pays RDC? Nous ne voulons pas la nation de notre pays. Qui n'a l'unité Congo comme habiteni na biteni. L'unité Congo comme namo na ndambo. Tolingi yangote. Tolingi kimia na mboka na biso. Notre très cher pays, RD Congo. Mon bel pays. Participer mawa. Talanenge bandeko bazo sila na Est. Dikamuke kaka Est. Karakuna kaka. Tolingi je ne cite stop. Na mboka na biso Congo. Ba payer ces belés. Pourquoi car RDC?
Pourquoi? Où allons-nous le peuple congolais? Nous continuons toujours la souffrance. Nous souffrir. Tel à côté au collier malongati. Ou tel à côté au biloko zo mataka. Tel au chat toujours. Ou tel à ngambo est que nous avons c'est malheureux. Où allons-nous peuple congolais? Nous sommes kende wapi. Banne ko bazo tika biso kaka. Eza participer mawa. Kozanga baboti ezalaka pasi. Olamuki na tongo nine kwei kuna bou banne ko bakufa. Ba para bazo tika ban. Oya kima na ngam, oya kima na ngam. Merci. Message à Mouké à Mwana. Tu penses que la population, tu as réaction au peuple congolais. Tu as réaction au peuple congolais. Tu as une seconde, tu as un kanda au Saranati. Les Français, où sont les Américains? Banami Baleso Bazo Bunda, moi je suis à 6000 étés, moi je suis à l'Europe. Et pourquoi vous avez tika? Vous en avez profité. Vous comprenez? Mais barolongate babi ke barolongate Congo kotika la kokabwana te Congo tokozala toujours uni Congo tokozala toujours bomoko nous avons besoin de jeunesse congolais totelemi tobundela mboka na biso ba diaspora banoko bazali banda nabi ke balo samona bino pe ko sala bien pour Namboka na biso Congo, talelo bandeko SND bakomosina. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. À suivre. Donc voilà, kaka ndenge ebisaki bino, naza pena Congomani moko ya mwana mboka congolais et tout cela kama to panzanteke à propos ya masolo kaka ndenge zalaka. Mbote papa. Oui, mbote ndeko. Comment on dit papa? Combo eza pasteur Bruno Ntumba. Merci beaucoup pasteur Bruno Ntumba. Isali pena bien makasi et taki mwana mboka message ndenge ozovanda na baitendo ike ozoka bongo basango na ba info kili bandeko na biso kuna na este bazosila tout le temps depuis to banda makamba ngo kaka bandeko na biso etaki mwana mboka liloba nini ko koloba na famille oyo ba perdre bandeko na bango. En tout cas, eloko ya liboso nakoki koloba na bandeko nyonso bakufeli napesi d'abord mes condoléances na bandeko nyonso bakufeli. Eloko ya liboso ezali que toza ensemble na bango oyo nyonso ezokomela bango. En tout cas tozali koyoka pasi na motema mpona message wana ndenge tozali koyoka yango na baitando eke koyoka yango même na batelefone na réseaux sociaux omona ndenge baninga bazokufa. En tout cas, ezali kosala biso esengo te. Yango tozali ko lancer message na bakonzi ya mboka. Bato bazali ko konza mboka, ba ministre de la défense, ministre d'intérieur, président de la République. En tout cas, ameka kozwa ba mesure o ezali ko mériter pour se mettre fin na buzoba oyo. Soi-disant ba M23, ceux qui ba Rwandais na batu oyo nyonso bazali ko soutenir bango tozali koyebisa bango ke mboka oyo ezali mboka ya Nzambe baboma o ndenge bazali koboma mais mutu azalaka na un jour oyo akoyeba ke oyo abandaki kosala ezali mabe. Problème ezali te bandeko na biso basi bakufi mingi soki tolingi totanga ba année oyo bandeko babandi kokufa ti lelo tokoki kozala tokundi ba millions de millions ya bakongolais. En tout cas pour Mbaloyo, tu peux marcher pour Nayango, tu peux téléméla Yango jusqu'à la dernière énergie. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup Boyo Kindenge papa Aouti Koloba. En tout cas, il s'allie bien Makasi. Donc voilà, papa Aouti ko pesa bongo c'est sur condoléances naye. Ndenge na loba ki na bino tolingi vraiment kimia ezana mboka na biso Congo tolingi toujours tozala bomoko non à la génocide na République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas la balkanisation na mboka na biso Congo. Donc tolingi te Congo comme habiteni na biteni. En tout cas quant à moi votre humble serviteur Watakin Fekate, le lion de la presse congolaise, Exode 14. Donc
na rendre bongo ba sincère condoléance nanga na ba famille oyo ba uti ko perdre abota na bango kufeli papa kufeli maman kufeli mwana en tout cas ba sincère condoléance na bana tu ya Goma. Je suis Goma, je suis congolais et je resterai toujours congolais. Je suis fier d'être congolais. Mbote papa. Mbote mingi. Merci comme on a. Kombo Manara Mpia. OK, merci beaucoup papa. Lelo vraiment toza na ropa kitambo oyebi makambo oyo circuler na mboka na biso ndenge tozotambola bongo kolobela mbatu mingi makalo temps en temps kaka est tango zoka bandeko na yo bazokufa oza moboti oza na bana ozoka bandeko bazokufa papa yo na Kisasa awa ezosala ndenge nini etake congolais aussi tango tozoyoka ndenge bato baza kokufa na este vraiment eza kosala biso motema pasi tellement ke biso ba congolais tozokufa ndenge wana neti basoso neti banyama génocide wana ebande lelo te banda kala ko bomba ba congolais des milliers vraiment yango tosengi na chef de l'état vraiment atia biso pression na bato wana ba tika biso kimia mboka na biso ezala na kimia tina suka nango toboyi makambo ya négociation na ba rebelle wana ba M23 toboyi makambo ya koyokana na bango il faut ou bien ko kabola mboka ezala biteni na biteni te fu mboka na biso ezala ndenge ezalaka nango pe kimia ekota nango libela na libela yango tosengi kimia ezala na mboka na biso. OK, merci beaucoup. Soki lelo batie papa na biso ministre intérieur osala nini soki batie biso soki batie lelo banome lelo ministre intérieur so banome ministre intérieur na kosala maso po kimia ezala ya libela na kati na mboka na biso. OK. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, Christian Internet, continuez toujours à s'abonner et partager et liker aussi. Vous allez bien, si vous avez besoin, il y a des commentaires surtout. Et en tout cas, donc, bon, mon akaka vraiment les lopénami limité vraiment pour le bela makambo ya est. Donc, de konabiso au bazo tikabiso tout le temps. Ils allaient toujours makambo ya est. Pourquoi de kosoka est? Bangonde ba uta tikabiso. En tout cas, cette fois-ci, tolobi non. Il faut tout téléma pour que guerre wana esila vraiment kaka ndenge ezalaka na bapaya oyo bazokota makambo bango bakotika na soni Congo eza mboka nzambe Congo eza pays moko béni ndenge toloba TV Radio te. Merci. Donc voilà, nous sommes sur la place rond-point Kitambo magasin nde lobe na bino kaka donc toujours la elongo parce que le peuple congolais toujours moi mis ce dimara moi mis ce continuera toujours yango to cette fois-ci to telemeli yango to lingi sur ce loko wana te vraiment to lingi pena kimia na mboka na biso kaka ndenge zalaka yango to 8 to ko vanda te to ko tambola na presque ba 4 points kolongo a tozolongo awa tozokita rapport victoire et tito kita pe na district ya Tcham bongo esiko wapi na Kibuta to solo kaka na ba kongomani ko talisa bino vraiment ndenge baza pena na souci ya bandeko na bango kaka ndenge ezalaka et naza toujours awa na rapport Kitambo tozosola kaka toujours na ba kongomani toujours solo là tu beta pena masolo parce que ko perdre batu ko perdre papa ko perdre maman ezalaka vraiment malamu te ko perdre mwana to pe libota mobimba ko kende ezalaka pena malamu mingi te yango bomoni toujours solo là kaka parce que TV eza radio te donc toujours na place Kitambo pour comprendre moi embouteillage, circulation, trop de moteurs, tout qu'on sort là. Donc, bon, comprendre des sika ou des alika ou des alaka. D'abord, quand c'est nabino ya ngombe tuzoya parce que tout la sabino ba belle image, bino ne bolinga kabiso, biso beto na kabino, biso toza ba tinda minabino partout bo tinda kabiso partout to kendaka. Pona poser la bino kaka, mosala kaka ndenge zalaka. Merci. Voilà, tout le monde peut ndeko na biso pe lenge azoteka awa yepe kongomani, azoteka sala cop na ye et précisément na rond-point magasin à Kitambo magasin car ndenge tolobaki na bino mbote ndeko mbote. OK, merci beaucoup lelo ya podcast ekota la bino etake kongomani mwana mboka ozana mai na makila côté là boza peu intellectuel bandeko na biso na est toujours monsieur kokima bambangu ba porter disparu des massacres par les Rwandais bandeko na biso bazotika biso. Moi les loba koyi kozala pona bandeko batiki mabota na bango et puis bandeko o bakufi. Bon liloba ezaka biso nyonso na bongo to na ba souci parce que famille bazabe to ba luba ba swahili ba nini to mona est ba to kufa esa biso passe makasi passe esa biso bandeko na biso malgré to biso famille moko
toi ba tribu différent mais total la famille congolais biso nyonso et ça biso passe ba mes condoléances na bato nyonso yo après de bandeko na bango na est ba mes condoléances na ndenge tout de sa famille to souci na milieu to fanda ba cœur blessé déjà parce que bandeko na biso ba kufi et ça biso na passe même ici ba léopard pour ba lobby que ba checker na minute yo ba lela bandeko na biso parce que ba M23 ba koti ba mbo est l'équipe boye et ça biso pena passe mais to ba passe na mitema bandeko na biso oza pena na souci akonza mboka batala kaka makambo wana po ebanda depuis kala main bakena ngo jusqu'au bout afin que bato wana bazwa pe ba repo bazwa pe kimia lokola biso na capitale tozwa kimia et ça biso ok merci beaucoup boki ndenge kongomani auti koloba lenge mobali ndenge auti ko pesa mbela ndenge auti koloba en tout cas nous voulons la paix dans notre pays surtout na est on a vraiment tout le temps zalaka na est en tout cas to lembi cette fois-ci yango bomoni to telemi likambo oyo ekene pena tina suka e bandela lisusu te bandenge ya ko repousser ya ko songisa ba M23 wana et puis na ba FDC wana bango tumba so bakende vraiment parce que basonyoko la vraiment bandeko na biso kuna na est et ça la pena bien te to ça na kanna ko sakana te to ça na méchant to ça na semote to pena na kanna makasi et puis souci na mitema pour perdre bato bandeko bazo tika biso ka bandeko bazo sila yango bomoni tolobaki te tokita tol solola na ba congolais de cœur avec les Goma Traciens. Tout ça vraiment na souci ya bandeko na biso tout ya est. Merci. Na sur la pena ndeko nga ka ndenge zalaka na mo ndeko nga malika sala cop na ye ka ndenge zalaka mbote papa. Mbote papa. Comment on a? Comment on a dit douce. Merci beaucoup papa. Combo pena ba bote là. Dieu. Papa merci Dieu merci. Na dit que oza mwana mboko za pe kongomani ozo tala mingi ba itando ike ozo ka bongo ba info ka ndenge tolobaka omoni bengo loboko na kuti ya gauche vraiment les ala noir donc ça dire ndenge ba ndeko na biso est ba uti ko tika biso et tant que congolais tant ozo ka biloko bongo esala ndenge ni esala nga bien te papa ndeko na biso ba asila biso ko nzamboka ba bundela biso na mboka o Ok, merci beaucoup papa. Ko baksa moi liloba bandeko na biso ya est vraiment bazo tika biso moi liloba eko sala pena bien bonjour chef. Bonjour. Comment on a papa? 7. Papa la biso 7 voilà nengo zo ka bongo ba message kili par-ci par-là ya bandeko na biso oyo toko benga bango pe bandoki ba Rwanda na bazo nyoko la bongo bandeko na biso ba congolais kuna na est na Goma précisément et puis na ba village ya mike wana ezo sala ndenge ni Mama est ça mama gouvernement ba yebani na batu na bango ngana mtso lelo so na zi pouvoir na yebike oya osala o barwane na yimna ngaba ngote kozona zo ka pouvoir na kwese oya ngai po okwesa o zela na papa okwesa neti ni okwesa na bia ngana yi bangote leta na zi pouvoir na sani ba banga ngati na za ni pour bangote do na ko lobani esa mamu na bomba yebani côté basina ba contrat na bango ba contrat ya Congo ici la raté Mobutu azaka président ba contrat ngo ezalaka esalate ba yebani poso ba yebani te jamais ba ko kufa na est Congo bana mokile sama Congo ba yina ngo kaka pwani baboya Congo do na comprendre te ata dollar ngo do ebela ba pesa na Afrika ba mboka msu dollar imata te kana Congo mataka na Congo pwani hein eza mamu na bango ba yebani Nezi champion bien c'est ministre de défense. On a gagné bitumana, a gagné donc. Ba yebani. Et ça mamu na bango. Donc yo bino za kanna papa nenga to ba kina ba yebani na bango en tout cas ezo sala pena passe ezo sunga vraiment te car ndenge zalara. Na so la pena moko ya mopila grand faza wana nos coachs en tout cas un grand merci pour cette belle image. Na so la pena mopila za awa eta ke kongomani mwana ya mboka en tout cas ba ndeko na biso na est kuna tout le temps bazo sila eta ke congolais ezo sala ndenge nini
Bon, pas ça mingi ezaka depuis mamango banda ici la raté. Ba président bazo leka malana malawa ko si sa guerre en est-ce que esenga na no nini po guerre en ici là. Tant ba vanda ba kanyo na ngo basala. Ba se poser ba question wana te. Hein? À chaque fois de la au est ba nekolo biso bitumba. C'est ça makamla ngo basala ba eba yango bitumba ici la raté. Ezani to se poser ba question ba wela ici la raté pour na nini question ezana bongo ba kon faut pas répondre biso pour ani guerre ici la raté pour banda guerre qui continuera c'est ba intérêt moko na kati so ba gouvernement biso ba yebi c'est ça intérêt yango gouvernement ba conférence ici la raté ba yebi sa biso pour ani ici la raté ba sur la solution to baye makambo nini ya est à chaque fois est to lembi pour basi si la biso makambo là on sera mon konzamboka na deuxième mandat ya mambo ebele pena faut revoir na bato azana nzinga fo ayi ba travailler na banani ayi ba pena travailler na banani po mboka pena tambola bien te a changer pena tamama musu ata à 100% te mais ata moi 70 moi 60 to mona kena ke non to na mboka na biso parce que richesse c'est ebele métal parce que tangi ba classe ba université de ba chauffeur pour d'autres tika ba demande par-ci par-là comme recommandation à nani nataka classe ngo pona kinga pona recommandation comme yelo na tangeli na kobimisa ngo ndeta na ketika kuna ba fina ba CV ba fina to lembi penda batela biso bina makambo. OK, merci beaucoup ndeko Mopila Kanchofa siko ba famille o ba oti bongo ko perdre ba ndeko na bango moi liluba pona bango ko sala pena malamu mingi pona ba famille ba oti ko perdre ba ndeko na bango penda ba sincère condoléances baza makasi ebike mboka ekobonga kaka mage ba mambo ezo leka mais bazaka makasi nzamba obatela toujours. OK, merci beaucoup Bokinenge Mopila Outiko pesa pembela yepe Kongomani nenga Outika koloba en tout cas courage toujours donc courage mais tout ça vraiment c'est tout ça na kanda ko sarana te tout ça pena na kanna makasi tout le temps toujours ba ndeko la biso kaka ya est ba monde ba kendaka toujours cette fois-ci non donc nous voulons la paix dans notre pays République démocratique du Congo un beau pays donc mboka bongo vraiment et ça vraiment na mapamboli ebele donc mboka lo sambo en tout cas loko yo sala pena mabe makasi mboka Simo Kimbango mboka Lumumba. Merci. Donc voilà, très cher honnête, Jen YouTube, il y a vu ce podcast en tout cas. Un grand merci à vous et la confiance, c'est votre service. Vous continuez toujours pour partager, pour liker, tous en Instagram, tous en la page Facebook. Et le numéro est là aussi, plus 44, continue numéro béni pour notre conseil. Et puis plus 243, quand on a eu Moucheni, au béni pour notre conseil. Et que vous allez vraiment malam nous devons comprendre donc tous en avons point tambo donc tous en longue sikoyo pour que tout ça bon continuité na biso et na commune à Kasavubu donc toujours itisiko na funa tolo de la suite kaka makambu ya génocide pour de l'union entre la mboka la biso Congo donc trop c'est trop yango tolongo siko na tozolongo siko awa tout à l'heure là et place Kitambo magasin ou Kitambo magasin yango lokala ndenge zala tozo kitasiko place rond-point Victoire to sur la paix na ba Kongomani ndenge kaka totiko pesela mbela awa na place rond-point Kitambo magasin totiko sur la ka pona makambo ya est bandeko biso bazokufa bandeko biso bazotika biso tout le temps alors toza pena na kanda ko sala te toza na se monter ata muke. Merci, on se retrouve juste après. Merci. Donc voilà, en tout cas, nous avons bien abino que non après que l'on a biso rond-point donc magasin vers Kitambo donc tout le monde sur Kitambo fallait tout comme victoire mais tout dit que non té 4 coins ya Congo ville province à Kinshasa ils a tellement monné malgré tout côté ba communion sauté yango to lobi té to pena awa na Gombe awa to za bongo na vers boulevard du 30 juin bino moka bozomona donc bino mo bozomona mais kana o ne kana lobe na bino vraiment souci ya makasi ya kosakana te na ndenge vraiment bandeko na biso ya est ba oti kotika biso bazokenda kaka tozo comprendre te ezalaka nini makambo ngo osila mokolo nini donc kana pena mabiano to kitipi awa na centre ville to pena na Gombe donc to pena na Gombe et bozomona bongo soza comme na simananga to un grand merci à Montréal ndeko José Mungu na tchangu kaka ndenge ezalaka donc voilà to baki to kotambola vraiment to kotambola il fallait to kitambo place Victoire to bité to yana
na Gombe pe tosola pe na bakongomani bana ya mboka bayimboka kaka ndenge ezalaka tozoyeba te ezalaka nini vraiment ezalaka nini pourquoi toujours ka peuple congolais balelaka toujours mettre fona est balelaka tolelaka cette fois-ci non nous voulons la paix dans notre pays yango bomoni tokiti tosola pe na bana ya Gombe bango pe bazolela pe bandeko na bango pe longo bobi pasi ya kozanga papa na mama bobi pasi oboti mwana na yo lelo aza susu te pasi oyo esalaka dossier oyo tokotika yango te tokokende nango ntina suka jusqu'à ce que tokomona pe ekotala mboka na biso Congo kaka ndenge ezalaka. Nous voulons la paix, non à la génocide dans notre pays, République démocratique du Congo, Congo ya Kimbangu, Congo ya Lumumba, Congo ya Kasavubu, Congo ya Musée Laurent Désiré Kabila. Où allons-nous les peuples congolais? Tozo kende wapi? Vous voulez tous nous tuer. Nous voulons la paix. Kolongi kimia ezala na 4 coins. Il y a RD Congo. Kanna Rosaranati. Bozolia Bozomela. Justice aidée, il y en a. Donc ça suffit. Merci. Donc voilà, né à l'obéa de Bino Kaka. Donc qui ça c'est ça vraiment mon nez. Donc tout ça vraiment na Gombe. Donc tout ça vraiment na Gombe. Donc il y a place Boutour malgré tu as découverte tu es vraiment kosolo na ba Kongomani Kaka ndenge zalaka. À propos ya masolo la biso ya il y a un génocide autoligné en côté dans Mboka na biso Congo. En tout cas, tu as évité na est bande de biso ceux qui te salanini vraiment. Donc on a évité. Donc on a évité vraiment tout salanini. Et en tout cas, et puis ça rappelle pas si peu mawa. Tout le monde a bongo ba Congomani bazo si la kaka bazo kendaka. Ils ont sunga vraiment te yango bomoni to kitito sur la pena population et kaka ndenge zalaka. En tout cas, vous appelez, vous abonnez massivement, vous likez, vous partagez, vous commentez surtout, que vous avez bien ma casse, vraiment, parce que chaîne Oyo, il y a Bissonios, donc il y a Bissonios vraiment, et il y a Bisso podcast, information vraie, donc restez toujours branchés, et on se trouve tout à l'heure. Merci. Donc voilà, donc voilà, on a tout près vers l'ambassade des États-Unis. De bomoni bongo ba Kongomani ba siliki ba tepena moto ya makasi ba tepena moto ba yeko tika memo na bango me ba comprendre ba moni bongo ba policier ba ko beta bango gaz. Donc et puis voilà, ndenge bozo mona bongo moto ya ngwana ba uti ko ta moto wala bomoni moto wana ils a tout près na ambassade ya États-Unis. Nous sommes vers boulevard ya 30 juin. Donc bino bozo mona kaka ndenge moto ezopela pena Kongomani aza pena kanda aza pena na souci to poussa na to la sabino ba image. Merci. Donc voilà, ba Kongomani nde bozomona ba Kongomani baza pena na kanda makasi. Donc bakangi pena 30 jours bozomona donc 30 jours eza vraiment ya kokangama eza pena kokangama makasi nde bozomona toza tout près ya ambassade ya États-Unis eza pena Kongomani yaka likamini le monde comme na kanda bopo ntala caméra to attaquer États-Unis. Image bon la 30 juin ndenge komi 30 juin ça pena ya koyina mabe donc beli pena makasi bakangi pena donc 30 juin wana kangani voilà bazobeta déjà ba mabanga bozomona ba image azobeta mabanga batumbuka po ya États-Unis d'Amérique. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin. Peuple congolais a tika memo na ye vers l'ambassade ya États-Unis et puis bozomona donc vous êtes encore à partout. Donc voilà bino bozomona kuna Congolais ça na za na kanda ro sepelate azana kanda makasi vraiment. Donc voilà tozana 30 juin eza pena ro kangama awa. Donc 30 juin pena etangami. Donc voilà
nini oloba c'est que oyo eza likambo ya mboka ndenge omoni boye cela veut dire peuple ye moko et se m'y prendre en charge, ne jamais trahir le Congo. Ça c'est notre pays. Le Congo appartient aux Congolais, les États-Unis aux Américains. Plus question des Rwandais ici, plus question des Français, plus question de Polonais. Ici c'est la question de la vie ou de la mort. Nous allons mourir pour léguer la liberté à nos enfants. Tel que le dit notre hymne national, il le dit dès jamais, maintenant ou jamais. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, transport Tangami. Nous sommes sur boulevard du 30 juin. Donc, vers l'ambassade des États-Unis. Bon, on y bloque au Saranate. Maman Nambutu Moutou. Merci. Donc voilà, binomo bomoni population baza vraiment na kanda baza pena déterminé baza pena le sengoté bozomo na kaka donc monte pena awa na boulevard du 30 juin donc tu pena na 30 juin awa bino bozomo na moto la police est vraiment population bazo déclarer vraiment droit na bango oui baza na raison baza pena na raison ya ko toboyi bongo génocide na mboka na biso yango tomoni ke biso tozaka partout tozala limité te yango moni to kotu to la sabino ba image bon mona pena kaka ndenge zala donc chaîne na biso ya biso podcast TV donc bon continuer toujours ko s'abonner ko partager ko liker donc et puis voilà donc nous sommes sur boulevard du 30 juin donc na sima soza comme wana comment administration ya ambassade des États-Unis ils ont quelque part donc voilà yango bomoni population vraiment basiliki baeba tumbi peut-être pour les États-Unis bomoni bongo na babilili car ndenge za toka pe réaction ya population ya moko na moko le peuple congolais ba kongomani ndenge baza pena na kanda ba pona ba kopesela makambo na ba donc merci on suit juste après merci. Donc voilà, de moni congolais que nous avons na kanda au Sakalate, congolais avons na kanda makasi. Donc voilà, congolais avons na kanda makasi. Bino bozo mona, congolais avons na kanda makasi vraiment donc kanda au silikate. Congolais avons na kanda policier ali ko luka makampeta ka yemoko. Donc voilà les images donc bozo mona bino bozo mona. En tout cas embouteillage à makasi vraiment ba moni ndenge ba uto tumba moto. Est Congo to sala pena nini to sala nini na est na biso to sala pena nini to sala nini to habite to zo kende wapi to kiti sur le terrain bino bozo mona ba image ya vraiment awa na boulevard du 30 juin donc voilà to ça juste na immeuble ya Sozacom donc voilà c'est pas congolais ba pena na kanda makasi aro sécurité donc voilà kanda vraiment au Sakalate bino bozo mona ba image ya donc voilà merci ndakona en tout cas lelo jali trop tola ba mingi pona bongo na biso trop c'est trop omoni Kagame lelo trop c'est trop guerre tobi to confronter musiko biso ma congolais ba ko ba konza biso ba sa fonti biso mo tobi boye biso ba pesa li minduki to kende tikuna po ba ndeko ba kufa wana ba ndeko na biso makiloto eto tanga to perdre ba famille na biso kuna oyo bango baza awa ba Rwanda bazali awa to baza les mais biso ba ndeko na biso na mboka kuna ya na professe ba kufa yango tobi bo to déclarer voilà donc voilà merci donc voilà la RDC est un pays état autonome vraiment toboyi ba américain bofana na binduki na bino mboka eza ya nzambe akolinga te pepe na kufa baaméricain toboyi bino ale bokende voilà donc ndeka congolais baza bakena baza na kanda makasi congolais donc peuple congolais silika makasi américain akende donc voilà kaka ndenge ezalaka donc voilà merci papa nini okoloba oui. En tant que coordinateur, communicateur qui communique pour les actions de l'État, on en a marre avec la communauté internationale. Les gens de la communauté internationale, Bazako Sungabi sauté. Les États-Unis d'Amérique, France,
Angleterre, Grande-Bretagne, baza en complicité na massacre oyo kosalema na RDC. Yango wana biso population congolaise ko se prendre en charge tolobi ke toi c'est toi, c'est le moment va dégager batika mboka na biso parce que nous sommes un état souverain et nous voulons maintenant démontrer notre souveraineté que non, nous devons se prendre en charge parce que avec cette allure toyebi ke susi na bango ezali balkanisation sama na mboka oyo susi na bango ezali Congo ekabwana mais bayeba ke le Congo est indivisible mboka na biso tokotika kokabola yango jamais bazolinga bakomisa biso lokola Soudan du Sud na Soudan du Nord mais ekotika kosalema te mais eyibayeba ke baoccidentaux eloko bazoluka bakoriske komema biso na 3e guerre mondiale bakoriske komema biso na 3e guerre mondiale parce que susi na bango ezali tokende na 3e guerre mondiale toyebisi bango ke soki bakontinue kaka na même alive oyo tokokende na 3e guerre mondiale. Ok, merci beaucoup. Donc nous ne voulons pas donc tolingi balkanisation na mboka na biso tolingi yango te tolingi kimia ezala na mboka na biso Congo nous le peuple congolais tozokende wapi donc tolingi kimia nous voulons la paix à notre pays donc tolingi des autres te toboyi massacre cette fois-ci non bandeko bakuti trop bazokofia toujours tosepela te merci. Donc voilà, bozomona ambassade des États-Unis et donc voilà, au moins il y a Congomani bala pena kanda makasi binomo bozomona donc batumbi kutupina bate barrière la police azana pour na sécuriser mais Congomani azaka toujours na kanda makasi ala pena sécurité de binomo bozomona vraiment donc méchant ko la sakana kutute pas de distraction non à la balkanisation dans notre pays donc tolingi balkanisation te ba congolais peuple congolais a dit que non alingi ba américain te. En tout cas, le boye, la habité. Babylon boye vraiment ça la peine passer et donc sur vraiment te. Yango momoni Congolais tomoki parce que trop c'est trop. Et c'est mystique. Donc participer ma vraiment. Où allons-nous le peuple congolais besoin même abiso api toujours to kufaka. Non. Trop c'est trop. En tout cas, et ça participer ma. Dossier à suivre. Boulinga et Komabo. C'est Boroyoka. Voilà papa Mote. Mote papa. Ni ngoloba. Toboyi balkanisation. En tant que jeune congolais. Nazo soutenir mboka na ngai mboka oyo bakoko batikeli biso. Trop c'est trop. Les Américains. Les Batutu oyo bazo soutenir Rwanda tous les ambassades na bango à partir à lelo tozo tambola moko bo de kaje na mboka na biso trop c'est trop en tant que peuple congolais na telemi na kolemba te ti bokotika mboka na biso toboyi balkanisation na mboka na biso Congo toboyi Ok, merci bien. Donc, mon peuple congolais, balingi balkanisation te. Donc, bazoni na vraiment voilà. Tolembi biloko mutu ba américain bazonga chez bango. Bato bazoboma baza bandeko na biso, il faut bawe bango. Peuple congolais, jeunesse surtout en particulier na bandeko na ba jeune, c'est le moment de se réveiller. Ba politiciens to voter qui je vois que ba lobelo côté bazo se makamo bazo ta ba monango. Toza na posa ke ba quitter. Toza na posa ba kende. Et dans les États-Unis, et dans la France, et dans la Pologne, Belgique, Grande-Bretagne, ba kende. Toza na posa toza indépendance économique. Toza na posa indépendance économique. Toza na posa na bangote. Comme on va tenir Rwanda, ba kende Rwanda, ba zonga, atona posa na bangote. Toza lancer appel na ba généraux nyoso, ba colonel nyoso baza na est. Oza très baka okozonga awa lisusu te kata Rwanda toza na posa na mil sute toza na posa toza indépendance économique nde toza indépendance politique nde tolingi ba Rwandais Grande-Bretagne France États-Unis bakende to na posa na bango te mboka oyo eza mboka Lumumba eza mboka Tshisekedi Mulumba eza mboka oyo ya Kasavubu eza mboka oyo ya peuple le père de mère dans
n'a pas ça dans mon thé. On est marre avec les Français, on est marre avec les Rwandais, on est marre avec tout là. Donc on ingite aux messages de Pessibango, Bazonga avec un habitseka, Bassiba qui ne manque à Bango. Donc on a le monde de bénéficier de la Pologne, on a le monde de bénéficier des États-Unis, on a le monde de bénéficier des pays européens. Donc on a pas ça dans mon thé, donc faut qu'il président Félix pour défendre le peuple naïe. Et ça, président, biso ba Congolais, donc partenariat privilégié na Amérique. Et encore tous signé partenariat privilégié na Russie. Russie a un partenaire na biso. Yo Amérique, Lungwa. Yo France, Lungwa. Pologne, Lungwa. Tous ça na lisusu na posa la binoté. OK. Merci bien. Bon bongo ba Congo mani baza vraiment déterminé ba na kanda ba kuna sengote. Ba pe na méchant ko saka na teka ndenge zalaka. En tout cas, restez toujours branchés. Donc vous avez bien ma casque ndenge zalaka. Bon s'abonner massivement et vous avez bon liker, bon partager na chaîne na bino molinga makasi ya biso podcast. Ah on est makam, ah on est bozaiska, bozame information vraie car ndenge zalaka. Merci. Donc voilà, évidemment, on a Congomani, bazo continuer toujours pour manifester vraiment à Kanda na bango. Donc et puis voilà, ndenge bazo tuma vraiment ba piné, évidemment on a Kanya le ben bino toza sur boulevard du 30 juin derrière immeuble Sozacom à la ville province de Kinshasa. Donc ba Congomani vraiment baza na Kanda mabe. Ba lingi génocide donc to boy vraiment génocide na mboka na biso. Pourquoi au moni bongo Congomani vraiment siniki et puis bande qu'on a vu sur l'est kuna ndenge bazo sila ndenge bazo kufa tout le temps pourquoi tu éviter sur ezalaka nini Congo vraiment esala nini vraiment Congo esala nini et tozomona kaka ezalaka toujours na est toujours bande ko est bakufa vraiment to comprendre raté sur ezalaka nini yango moni cette fois-ci congolais a télémi alobi non nous voulons la paix dans notre pays donc voilà yango moni Congomani azo manifester kanda na ye ndenge pena bande ko na ye bande ko na biso bazo kufa bongo na est et République démocratique du Congo et yango moni ba manifester boye devant ambassade des États-Unis donc voilà nous bozomona peuple congolais vraiment debout bah qui peut coûter jour à match donc match vraiment tout le temps on a à côté bande ko bazo kufa yango bomoni tolingi vraiment boete to ebité ba Rwanda soki bolingaka nini na mboka na biso Congo donc eza pena pasi pe mawa kasi bokolonga te Congo eza mboka beni eza mboka moko ya Nzambe donc voilà bino bozomona et en tout cas restez toujours branchés donc bon s'abonner massivement bon liker bon partager et que ça vraiment bien makasi nous sommes sur page Facebook Instagram et puis voilà donc kana vraiment mabe ba policier bazo sala tout pour que ba fongola nzela mitukele kapo nzela zaka moko 30 juin wa donc voilà nzela zaka moko aller comme retour et donc tous les 8 bandes batie bongo ba pneu ba kangi donc ba kangi moi mituke comme le kana kokoso donc tout kaka kanda pena ya ba nyamulenge wana donc bato wana bazo sala biso mabe bazo nyokola biso M23 là et puis ba américains les français bato bazo nyokola biso vraiment yango tolingi bango succès donc voilà bino bozomona boko kapé ndenge bozo kapé réaction ya peuple congolais moko na moko donc voilà bozomona vraiment ba image donc mituka iso populé bazo profiter kaka koleka bongo esiko wapi batie ba pneu donc en tout cas Congomani vraiment za la kanda ko sakana te kanda pena mabe donc bozomona donc bi ba bazo pe ba pneu papa oba sa nini papa le ko lo bezati ba tumba po trop c'est trop donc voilà nous bozomona donc kanda vraiment mabe Congolais za pena na kanda. Et donc voilà, nous sommes sur le boulevard du 30 juin. Nous sommes au Nakaka. Donc, peuple congolais na kanda, peuple congolais na kanda mabe. Peuple congolais na kanda ko sakana tazana sengote parce que bande ko na biso bazo kufa. Alors tokoki ko sepelate ambassade na bango a bazala calme. Non. Faut ko kita siko na ambassade na bango va ba mona pena que non congolais na kanda. Congolais na kanda donc voilà. Nous bozomona pesi pena mbutu pena mabe awa na 30 juin awa nous bozomona
Donc voilà, restez toujours branchés, hein? Donc vous allez toujours connecter dans la chaîne Nabino Makassi, il y a ce podcast. Donc en est-ce que vous avez information vraie? Donc voilà, vous avez Nabino Moko, donc peuple aligné coututé, policier à l'ongola piné. Donc aligné coututé, donc voilà. Merci beaucoup, on se retrouve juste après, merci. Donc voilà, bino bozomona ba image. Bazokata déjà nini ya Canal Plus. Bazokata nini ya Canal Plus. Bazokata nini ya Canal Plus bomoni. Boutique ya Canal Plus bomoni bazokata yango. Bazokata nini ya Canal Plus. Donc voilà, merci Montréal, José Mbungu. Donc tozaka toujours na 30 juin. Bazokata nini ya Canal Plus. Donc parce que baboya ki balakisa bongo ba image na biso. Ba image na biso ndenge bazonyokola ba ndeko na biso. Tosali signe ya paix, signe moko ya mawa na Cannes Côte d'Ivoire 2023. Bango baboyi kolekisa ba image mosusu. Donc et puis voilà, bomoni sort nango lelo peuple congolais na kanda makasi. Bazokata yango voilà, bazopiller. Wana eza bongo pembeni ya galerie présidentielle awa na 30 juin. Donc voilà, bomoni bazokata. Bomoni nde bazokata yango. Bomoni nde bazokata. Il y a bazo 4 et puis bazo panza. Donc il y a bazo panza vraiment. Donc ils ont déjà ma baie, déjà. Donc voilà. Donc voilà bozo mona. Yo ça va wana. Osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esalsal tokomi minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te. Donc voilà, les policiers sont là pour faire l'intervention pour que bah piller péter dans la boutique il y a Canal Plus mon bon bah tout à l'heure là et voilà mais congolais aboyika kolonga tout le monde sécurité à la police bah qui vraiment vers devant logistique il y a ambassade des États-Unis. Donc tout ça devant logistique na bango donc logistique ambassade des États-Unis et ce qu'on va pouvoir tomber ça bongo derrière immeuble Sozacom voilà intervention à la police et on a ba uti bongo kobeta bongo ba gaz lacrymogène pour que ba panza bongo population voilà peuple congolais aza toujours quand na kanda makasi parce que bandeko la bango bazo kufa tokoki ko na sengote jamais ko linga ndeko na kufa. Allez, bango bazolia bazomela et puis peuple congolais azo souffrir en tout cas ils ont ça la peine pas si peu mawa bomoni bongo Congo manya zo bangate donc la police qui tue là vraiment pour faire l'intervention ba petit bagage lacrymogène pour évacuer batu mais batu zozo ngaka batu bazoya les congolais na kanda ba biso pe na kisha sa photo kufa comment biso awa to mela mai to zola la pongia kitoko et bandeko la biso la est kuna bazola la pongia malonga te. Merci. Voilà, policier kini. Policier kini, bete mabazo. Komi ko ba mabanga. Donc komi ba mabanga donc voilà. Voilà vraiment ba mabanga. Policier vraiment en tout cas peuple congolais a pena na kanda makasi. Bozomona kanda pena makasi gaz yango yo
gaz yango bauti obwaka tout à l'heure là, donc gaz yango vraiment bauti obwaka toza na kanda ebele toye kotelemela bamakambo oyo États-Unis osala biso na bamindele siko bakongole na biso letu bapolisier kokoma na biso basasi ebanda kobetama bali moko ezwi kombata na biso moko un congolais aza wana bakimisi policier wana nde babeta bakasi po biso tolonga na nzela tokolonga te tokolemba bango pe te un mois oyo mobimba toza na bango. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc bokine bakongomani bazolo bakoma. Donc voilà. Ouais, yota mbele ya mama. Omoni muto babeti bali. Ba polisi ba tobeta masasi tout à l'heure là. Ba memaye. Ba tobeta masasi aziba na lokolo. Aziba na lokolo voilà. Yewana asuza bali kala mingi te. Aziba na lokolo. En tout cas ça n'est pas si pena. Sungite vraiment donc merci. Cette fois-ci, suite fait pour la makambo mboko tolembi suite fin mbalo biso nyoso tozo telema comment peuple congolais bakoboma bango na est le ko basoboma banyama na basoso eza normal te eza toza batwa toza basoso be banyama bazoyiba ba minéraux na biso bango ba union européen wana ba américain bazoyiba ba minéraux na biso ba minéraux za ya biso eza richesse nzambe ne muta partage ki apesi biso problème nini bazoswa biso ba peuple congolais to bénéficier tozo souffrir pona ba minéraux na biso fallait normalement toza la payer peuple na ba na biso na ba ndeko na biso toza la payer tozo za la même pas payer tozo gagner le côté tozo bénéficier mboka na biso pauvreté plus sikoyo bazo comme sikoboma bandaki koboma kozwa basososo kokate batikela biso mboka kimia batikela biso congolais na biso mboka batikela biso goma na biso etikala na kimia eza mboka na biso ko diviser Congo te Congo kozala partager te Congo kozala kaka ini ndenge non à la balkanisation merci beaucoup papa ni yoko bakisa bapolisier ya biso te komanifeste mpo na pe na este na biso na mboka na biso baaméricain balongwa na mboka na biso me bapolisier ya Gombe babeti biso masasi lisasi ezwi kombata na biso na lokolo tomoni yango bamoni yango lokola bomoni yango merci. Ok, merci beaucoup. Donc, en tout cas, ça lui pena passer, ça pena passer. Et donc, sur vraiment, ça lui pena bien te, babilo kaboye. Et t'as la police pena qui tue sur le terrain. Azobet pena massas, abet pena massas. Et si pena moko ya bakongomani, en tout cas, ça lui passe. Babilo ko yango tozo lingate. Babilo ko yango tozo lingate. Vraiment, yo vraiment te, to linga babilo ko te, biso to lingi pe. Policier azana pona ko garder population bina bien na ye. Et moi qui là tant azo revendiquer, azo sala revendiquer ya likambo oyo azo réclamer likambo na ye azana droit et non que Robert Tabal na nzoto en tout cas ça li passe ndeko wana azuli sas na likolo tout à l'heure là et ça li pena mabe ça li pena bien te suni vraiment donc merci tozala bino awa tili kobo merci. Voilà, donc tout ça toujours à la 30 juin devant la logistique et l'ambassade des États-Unis. Donc voilà. Population congolaise, merci papa, dans la caméra papa. contre ba Rwandais to combien on tsa eloko moto to ba mettre be pesa eloko ya moto te biso to tuni ba pine na biso ko to manifester que nous sommes mécontents na makambo nyoto joleka na est comment ba me ba tu ya ba Rwandais oyo ba ye
baye na bondoka babete baujana nde bayebeta masasa baujana bahollandais il faut chef de l'état akokoka mokonzi ya baujana akola condamné parce tosali eloko toyepesa eloko ya moto te tobete moto te ndenge nini baye babete masasi ese normal oyo polisi ya ndenge marke ya ndenge nini marke ya ndenge nini. Voilà, merci bien, donc merci bien. Comme on a vraiment la Kanda, nous sommes toujours sur le boulevard du 30 juin. Le peuple congolais a confronté, a commis tout vraiment, Ezanini, vraiment, donc vraiment Nini. Donc tu as dit que tu as dit que tu as pu, où allons-nous, comme on a babal, tina makolo, et ça la qui tourne ma casse, mais bazo réclamer toi la bango, pas la raison. Plus jamais ça, plus jamais comme ça. Plus jamais comme ça, on doit faire passer le message. Les États-Unis, ils n'ont aucun droit d'imposer à notre président de négocier avec les terroristes. Jamais, c'est inacceptable. On ne va pas accepter. Ils ont du mal à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Maintenant, ils veulent nous imposer la guerre avec les djihadistes. Non, on ne va pas accepter. On va pas accepter. Okay. Ce pays restera le nôtre et aucun territoire n'appartiendra jamais au Rwanda. Voilà. Au plus grand jamais. Merci. Mon frère, oui. Nous sommes là pour donner un message fort aux multinationaux qui sont derrière Rwanda pour nous agresser. Oui. Ça aujourd'hui c'est clair au monde que non, tous les multinationaux sont derrière Rwanda. Parce que dans mon pensée, un petit pays comme le Rwanda ne peut jamais défier la RDC. Et dès que vous considérez la déclaration du président de Pologne, la déclaration du chef de diplomatie d'Israël, et notamment les États-Unis, vous comprendrez que les multinationaux sont derrière Rwanda pour nous agresser. Et les multinationaux sont en train de détruire la RDC derrière Rwanda. Nous disons ceci, il n'y a pas de négociation. Le président de la République va nous écouter, nous les souverains du pays. S'il y avait des fois Congolais qui avaient fait des accords sur ce pays, nous, cette génération, nous disons non. Nous ne connaissons pas ça et on ne va pas négocier avec le Rwanda. Si Rwanda ose, son sort sera de même comme celle de l'Ukraine. Il va subir le même sort. On cherche la paix partout et que le Rwanda cherche ceci. Aucun territoire de la RDC, même pas une portion de terre sera livrée à Rwanda à cause de négociations. Ça nous disons avec les dernières énergies. Et nous disons au monsieur le président, monsieur le président de la République, vous êtes là comme les garants de la nation. Écoutez-nous les souverains, nous le peuple, nous sommes là derrière vous. Le peuple congolais d'aujourd'hui n'est pas le peuple congolais de demain, qu'on avait tué Mouzé, qu'on avait tué Lumumba, et ils ont fermé les yeux. Si aujourd'hui les multinationaux osent avec notre nation, ils vont voir ce qui est le plus pire dans le monde. Et nous, on va accepter de mourir et sauver la RDC. Merci beaucoup, le message est là. Merci. Thank you very much. Ok, merci. Tu as un message, moi, voilà. Thank you very much to see all Congolese. We put all hands together. I'm here to say again on what is happening in my country. I born in the war, I grew up in the war, I studied in the war, I got married in the war. Even my first born in the war. We are so tired, we are so tired, we are fighting for our future. We said on our president, you said this, if any person, if any Congolese died, you are going to help us, you are going to fight against Rwanda. We are dying, you can see what is happening in the east. We tell all ministers to go in Goma to see what is happening. I was in Goma yesterday. I know what is happening there. I know what is happening here. We are suffering. What we were yesterday is not what we are going to be today. It's not what we are going to be tomorrow. We are fighting for our future. Mr. President Felix, you said that you are going to help us. You are going to fight against Rwanda. As a kid from East, we are struggling. We are struggling. We said close the embassy from America, close the embassy of France, close all embassies from overseas. We need independence. We need independence. We never got independent. We know when I was abroad, I used to think that when we will be the president, we'll get independent. I hope in these 5 years coming, we are going to get independent. See well the future of the young people, the youth. We are struggling. We need a good life. You said you are going to make a good life for the youth. We believe that our 5 years are going to pass for nothing. We believe that America can see what is happening in DRC. We believe that France can see what is happening in DRC. We don't need them. We don't need them.
We know what to do. We know what to do for our country. We need the peace in our country. President, tunakulomba amani tu. Gitu lisema kama mtu mmoja anakufa Goma, kama mtu mmoja anakufa Mkongo, utagombana na masasi naanguka Goma, Mugunga masasi lo watu. Uko wapi? Tushachoka. Tunachoka mateso president, tunachoka mateso. Kamera iko hapo, bona kila siku anakimbiaka. Hao nyewe wote mko mkompro. Mtu ambie kama tunatateseka tu hivi hivi. Kama mnajua mshatuzisha, mtu ambie wazalendo tuko pamoja na nyie. Sisi tuko wazalendo, tunaona wazalendo wengine hapa Kinshasa ni wa mingi sana. Ni wa mingi sana, tuko na watia mkono, tutawasaidia. President, ona fitire yetu, wewe tunakutia fitire mikono yako. Donc voilà, très chers téléspectateurs et puis très chers notre internaute de chaîne YouTube Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Vous avez été nombreux à Kolanda Biso, na Mokola Lelo vraiment donc Mokola Post donc Ukan. Tous abongo devant logistique et ambassade des États-Unis d'Amérique car ndenge za la kabo moni bongo ba Congo mani ba seleki mabe koto tout za ki wala tout tambola ki vraiment pour que population ba lo ba ndenge bazonyo kola pena biso na mboka na biso moko donc toujours souffrir kuti ko sala ko tuté ya bo moni bongo ba Congolais ba sileki lelo awa ba ki vraiment ko tumba bongo ba pina devant logistique et ambassade des États-Unis d'Amérique au sanolo awa derrière immeuble Sozacom précisément la boulevard du 30 juin. Donc en tout cas un grand merci donc ba commentaire na bino ba j'aime na bino et cause la pena bien makas avec cantrement et votre humble présentateur Watakin Vekate le lion de la presse congolaise Exode 14 Karanenge Zalaka. Un grand merci à vous et na cause la vraiment un grand écho. C'est le vraiment bateau va soutenir la mission vraiment bateau va telle émission bateau va s'abonner bateau va partager la émission et le coup là mon vieux Charlie Waying ou maman Coco Majatima les États-Unis d'Amérique et en tout cas Pambote Dabino partout aux amis les trios d'affaires et un grand merci à vous et vous fortifier les carabozo salakaka yango pe bisope toujours là en tout cas un grand merci à vous et mingi pena robeta pena c'était na ba abonner na bisobo s'abonner massivement beaucoup d'abord partager bo liker et cause la pena bien makasi donc événement lelo binomo bomoni ndenge peuple congolais ba fâché binomo bomoni ndenge peuple congolais ba fâché bazana kanna ko sanga na kutute tala milinga lokola batumbi matiti meza matiti tezane ba pine ba tebon na boulevard du 30 juin awa musika te na immeuble ya Sozacom ba kongo mane balika ba tumba logistique ya ambassade des États-Unis pour ndenge ba ndeko na biso bazo kufa nde ba ndenge na biso bazo kufa kanda ko sala tena ko bwaka batebele tele na kanda na lesengote papa Simon Foka Sati à Paris ya maman Cécile na François ya biso yango ya Laetitia Kanolo. En tout cas un grand merci à vous. Je remercie mon équipe technique na Sima Caméra na Zaki Bongona ndeko José Mungu de Chango Karanenge za sans plus aussi ingénieur Toba Sadisa mon confrère ba concert na ya chaîne YouTube Podcast TV awa ne makamukaka ndenge za. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine numéro. Bye. soki bolamula yo elekilaka ngai osali ya kokamodu wa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda